bana betu ba muka sai betwa tujina nkwa musokwa Australie mu ville tuba bikila ville de Brisbane tujina nkumu moi beba fatwa mbile ni bana betu ba baluba batu benza réunion tujibalwa kutangila mutu benza malwa bu batwambila ni batu baja bitu byanse kamu Australie ni batu baja ndakala ni batu baja matamba ni noanga tumunda inulesha mtu maluaya ni batwambila munyu mutu benza ma. Donc très chers internautes ndenge na saki koloba to beta kimuke na chiluba potala ka chakwe tutobosa na rangote toza na Australie na ville babengi ya Brisbane to eko surprendre bandeko na biso ya Kasai basala ka réunion ba ipsa kipiso ke basala réunion awa yango na iba ki adresse na bango to kende na kati place bavandi ba ko expliquer biso ndeni ni communauté ya Kasayen et vandi solo na Brisbane makamuni basala ka est-ce que baliaka toujours pendant mai ndakala fufu baronde ba koye bisa biso raison nini objectif nini ya réunion oyo. Alors sans plus tarder ngana osobino déjà na mbelo na kati to ke kutana bandeko na biso ya baluba weno muntu budibika la association culturelle atona mu politique wa bisamba passe kushala mu culture la conduite tournoka msamwe ukafumbarwa hata muyeva. Nous voulons entretenir la flamme de la culture kassayenne plus séquellois étranger wani bana betu bakaji betu ba entretenir bon tukaba abo kupo moi origine tatu tarsis bafuba tombile ni baluba batubalwa moabeo batubalo kwenza chila baluba bakaji benze jiku bikala bu we mungu wa ngumu yani batubalwa mujiku wa kuyikila kuja kusanga ni kusambangana njo mukonko bantu ba nyebeje bafuba mbane Monstre, les balous batu baja bitu byanseka ndakala matamba mai batu baja che Monstre ali nanga mweta wa Queensland uji baluba basomba muji musangi bwa klima mufana ni wa kwetu walukai baluba baji mu Queensland mu Australie baja mutu baja kwetu baja shima ya bukula bwanseka des fois shima ya bukula bwanseka busamba kaje ni bwa chomba bwa chomba chidimomu baji bapeta ndakala kuji baluba baji benda bangenda mushinga batwagira ndakala baja ndakala baja makayabo baje mishipe myuma baje bintu byose dufanana bya kwetu mulongo lo jugwetu butu dinabu mu luseka la Australie biji chintu tubigele ni njiko kadi jiko ejiji ni jini bwena muntu bukaji chisumbu chimanyika luseka lwa mbula mataji wa Australie bwa bana betu tulibenda nabu bakaji betu ne bana batutulela luseka lwa Australie bamanya mwiji ani racine ani source wa mabudu bafu tuturi pachila kabiti ba kombulu shangana kumonangana muntatu kusambangana kusanga kujisanga mukachwa bena kasai ba luseka lwa Australie ozala Kasayen obala Kasayen oza na droit ya koya na réunion ko participer ko pesa pe ba idée réunion na biso ezaka mingi pona makambo etali culture na biso tellement que toye poto bandeko ebele babunga bakomo bosa na culture yango tosala ka réunion po tozala ka connecté na culture na biso tobungisa culture vraiment te le ba esa biso ke baluba place nyonso bazala bana bango baluba ka chiluba est-ce que nanda pe bana baluba chiluba
ye tozo forcer bana na biso bayekola pe Chiluba toza mingi anglais te soki olingi otinda mwana il faut otinda ye ka na Chiluba po Chiluba ye bandokota bana bazopotana na banglais na bango me biso pe ka na Chiluba bandeko baza ko hésiter un peu ba hésiter te ba ko rejoindre ye baya baza vraiment free baya vraiment toza besoin na idée ya moto nyonso ba idée nde toza nango besoin baya vraiment baza vraiment free baya eza mpona kotangisa biso tradition na biso oyo bakoko na biso batika donc parfois bana babotami na mboka oyo bayebi te moni net mariage na biso ya baluba eza vraiment mariage moko esalamaka selon na ba coutume na biso tobalisaka bana lokola bamindele te toya o libala o tosala liba te tozosenga libala esalama net bakoko na biso batika yango bakoko baza kosala ondene net ngai naza na mwana na ngai ya mwasi alinga balana mais mpona kobalana il faut bana selon coutume na biso moni soki mwasi aza na zemi azwi zemi liboso avant ke abala selon tradition baluba selon tradition bakoko na biso jamais toko toucher loko moko à part ya mobali wana tina ndenge mwasi akobota mwana akobota nde siko baye se présenter baye kopesa biloko wana eza bakutime na biso il faut que mpenza génération ezali awa oyo bakoli awa babotami bayebi te donc yango nde toza besoin na bamikolo yango nde tosala eloko totika legacy na famille eloko nyonso etambolaka bien soki administration mpe ezosalama bien sikoyo financièrement emarchaka ndenge nini bwana moto eza très bien organisé na comité na biso ezofonctionne boye toza na président je crois au interviewaki ye déjà avant toza mpe na vice président na biso aye nano te toza na basecrétaire mibale nga naza deuxième alors naza mpe mieux placé ya koexplike makambo bon tozalaka na contribution mensuelle alors contribution mensuelle yango esalemaka à chaque fois toza na réunion lokola lelo donc moto na moto ayaka na montant na ye montant wana eza déjà fixé na kati ya papier na biso alors contribution wana nde ezofaire fonctionner bwena moto en tout cas na jugement nanga vraiment membre nyonso apesa contribution na sans problème nasala mingi na bacommunauté ebele mais oyo vraiment bato nyonso baza vraiment committed bazopesa bacontribution na bango sans problème et puis toza na baguerre wana te ya makambo mbongo oyebi kaka esika mbongo ezalaka epuis toza bacongolais problème ezanga te mais mbongo wana objectif nango ezalaka nini mpona koede bafamille ou bien baactivité na kati ya communauté bon pour le moment nakoki kolobaka mbongo wana ekendaka directement na compte ya bwena motu soki par exemple toza na problème lokola matanga bafete bien baanniversaire bien baboti mwana na kati ya bwena motu tosala bacontribution spéciale seke na moi buba nde ya contribution mpe mpo nanga po anniversaire nanga mpe ezoya motu nyonso aza welcome soki opesi demande na yo et surtout soki oza membre napesi déjà nakomi deya membre napesi mpe déjà problème ya te toza wana mpona kosalisa motu nyonso donc oyo elambela biso ya fufu na kati ya australie talaka makambo ya afriki wana kutu ezalaki bien kuya ovanda na se oyo ka likolo liboko si eswinga nde na zambo donc so obali lebuba obali le fufu obali fufu ayatalaka mpe fufu ya ndenge nini ya makasi donc ozolamba na liboko esali crampe me ozokoka moye kotika eza te mposo otikele donc okontinue kaka so olamba bo likolo nyonso yaya likolo nyonso likolo nyonso mama obali obali bafufuka ndenge oyo molodi wana internet ndenge kaka nayebisaki neke toza awa na ville ya brisbane place bandeko na biso ya bakasaye basalaka réunion
toyaki kokanga bango oyo eza biloko ya kolia ndenge ezalaka toujours tolakisaki ndenge ndeko na biso azolamba fufu kuna awa toza place makayabu eza makayabu pondu donc biloko nyonso kolia eza wana ofongola yango nalakisa bino biloko nyonso eza na kati wana makayabu pondu soso misi ya kokauka bantaba ndeka ezalaka la kasayani kwa bandeko na biso balobi ke objectif bazosala réunion na bango ezaki barbe bango mutualité eza mpo esalisa bakasaya nyonso oyo baza na kati ya Australie mpe ezala na Brisbane mais bazokanisa mpe komema ngo na baville mosusu ville oyo eza prochaine eza ville ya Sydney oyo bazoprépare mpe ekoma kuna alors na kati na biso ezalaki na bandeko mosusu bauti mpe Canada bauti Italie bango mpe bazali bamema ngo kuna mpo basala mpe communauté kasayen na kati ya mboka na bango kuna mpasi bazali mpo culture ya bakasayen ebunga te etikala toujours eka tolobaka merci na ndenge bolandi biso de partout presse bozwami on se retrouve à la prochaine mpe encore na chilo bakoloba twasakidila bwakotulonda toujours Australie Congo avec si tu l'aimes donc tout le temps bosala neti nganga nazaka toujours branché parce que ezala bémission ya kitoko makasi bango kitoko makasi bosala neti ngai toujours sur Congo Australia. Féliciter équipe na nous bana bosala mpena comme ba professionnel image qualité laisse tomber carré aux opposés ba question nous a posé tout se passe bien vraiment nous avons encouragé bino nga pétant que jeune congolais beau continuer bongo ko to linyango za mingi en Australie même taye na idéologie wana en Australie maman ancien en tout cas biso tout wana simano to tombola loko kene liboso quoi vous allez kotala Australie Congo divina na nzio bika ndo za kaka donc bala sabino bakabikitoko toujours zwa